ya liboso nalingi te biso banso bana ya Congo tolakisa esengo ye ezali na mitema ya biso lelo. Mbula ebele, mbula milai tozalaki kozila te mokitani wa papa aya kotala biso o ekolo Congo. Lelo maluli mabiso malingi makokisa. Sur l'essentiel, on est tombé d'accord. Lokola papa azali koya tolakisa esengo ya biso na koyamba ye na motema esengo to yamba ye. Kasi papa azali koya kotala biso okati ya pokoso, okati ya mikakatano toyebi te ekolo ya biso Congo lelo ezali na pasi. Bana Congo bazali konyokwama, pe bazali konyokwama mingi. Papa azali koya, tozali na elikia te, maloba maye, présence na ye onte ya biso, nde ekolendisa biso, ekolendisa mitema mia biso, pote tobwaka elikia te. Ata lelo pasi ezali, totikala na elikia ena te mbongwana ekokoto na ekolo ya biso Kongolobi. Yango wana nalingi te visite ya papa epa ya biso to vivre yango lokola kairos. Poto lobate liboso te papa aya to yonkwamaki mingi. Sima ya boye boye mbongwana emononi na ekolo ya biso. Na kosenge na bana Congo te to profiter na occasion eye moi ekwela eye ya visite ya papa pote na moto atala pare ya responsabilité na ye ndenge ekolo ekomi biso baso totondi na pasi responsabilité ezali partagée pe moi eteni eke ya